Bien aimé de Dieu, bonjour ou bien bonsoir, selon oyo video oyo ekeya kokuta bino. Bongo bana na nzambe, lolenge kaka tolobaka, kolala kolamuka ezali habitude te. Ezali kaka grâce oyo nzambe apesaka biso. Ezali bandeko bonté na ye, oyo azali ko renouveler yango jour après jour pour na biso bana na ye. Raison pour laquelle esengeli na biso tolobaka na ye merci à tout moment. Raison pour laquelle esengeli na biso tozalaka toujours reconnaissant ou bien reconnaissante envers nzambe oyo akela ngai na yo. Bongo bandeko na ngai, lelo toye na eloko mosusu te bandeko, nzambe liboso ya nyonso. Lelo bandeko na ngai ndenge ka na mesana koloba, tokutanaka toujours na parole de Dieu. Soki na parole de Dieu te, tokokutana ndenge wana na belubu na biso oyo ba vite fait tosalaka. Soki belubu na biso te bandeko, tokutanaka na conseil. Toujours tolobelelaka koto etali positive pona mwana na nzambe ayeba azali nani, auti wapi, azali wapi pe azokende wapi. Bandeko ezali très important. Bongo bandeko na pokwa ya lelo toye na lisolo mosusu te entre biso na bino ou bien entre ngai na bino, toye kaka kolobelela sir moto moyindo. Bandeko na ngai, tozo lobelela kaka sir moto moyindo, esengeli alamuka na ye, pongi oyo alalaka ezali penza pongi ya makasi mingi. Lolenge bamsu tomonaka pongi ya babebe. Bandeko oyo aza mukolo kolala lisusu pongi ya babebe bandeko. Bozo mona te ezali komema biso na kati na kufa. Pe ezali komema biso na libungi. Yango wana bandeko, moto moyindo esengeli asosola azali bongo nani pe auta wapi, azokende wapi. Bongo lelo bandeko na ye kaka kolakisa bino likambo moko. Ezana bandeko na biso mususu bandeko bakolobaka nzambe pona nini apambola kaka bamindele. Ifale ngai na botama mundele kenda botama mutu mwindu. Orke bandeko, batu oyo bakozala na ba raisonnement ya lolenge ya motindo wana, antuka bazali na kati na libunga. Bandeko bazali na kati na libunga bandeko. Poso moyindo ezali poso moko kitoko makasi, ngai na lingaka yango makasi bandeko. Poso moyindo, poso ya lokumu bandeko. Soko lingi kokoma pe mundele, okokoma. Okokoma ndeko na nga malgré ba mankme kozalaka mwa mukie, me okokoma yango na loposo na yo. Me mundele akokoka kokoma moto moyindo te, quelque soit foro akosala akokoma yango te. Me yo okokoma mundele. Pono mona importance na yo, importance ya valeur ya loposo na yo. Bongo bandeko, pona nini bandeko bako raisonner babiloko wana. Bandeko bako raisonner ifale na bota manangai mundele ke mutu mwindu. Tomona nzambe asala injustice. Nzambe asala injustice. Biso kaka pasi, biso kaka makambu ya ebele na ebele. Orke bandeko na ngai boza na kati na libunga. Na lingi kaka kolakisa bino bandeko eloko moko oyo elekana na kati na mukili oyo, pe ezali kolekana na kati na mukili oyo. Elekana bandeko na ngai, pe ezali kolekana na kati na mukili oyo. Bomoni mutu oyo babengi mundele. Na kopesa bino exemple, azali lokola mobola, mwana ya mobola. Me oyo babengi moyindo, poso moyindo, mutu mwindu azali bongo mwana ya riche. Tomonaka
mbalebele ata babiso yo toya na bamboka ya lopoto tozali komona différence wana. Biso babola bana ya babola oyo tobengaka oyo tozalaki penza na ba possibilité te tomonaka soki toye awa na poto bandeko souffrance na biso oyo tomonaka na kati na bapara na biso en tout cas tindaka biso tokende liboso awa na bamboka oyo tovandi toyeba pe na koluka lolenge nini oyo tokoki kolukela. Kasi soki totali bongo na bana oyo ya ba riche ya bamboka na biso tango bayaka na bamikili ya bamindele ezalelaka bango pasi pona bavanda pona baluka. Bomoni paske azalaki na facilité nyonso tu ya kozwa na ye. Alors soka ye awa bajari ya bafaso tozalelaka bajari ya misala tosalaka bango bayebaki lolenge wana te. Yango ezalelaka bango pasi bandeko na ngai. Soki totali lisusu bana na biso tozali kobota na mboka oyo mingi tolobaka nini? Topesa bango kombo baza basoso ya ntsele. Biso nyonso toyebi différence entre basoso ya ntsele na basoso ya Congo. Toyebi différence wana bandeko na nga. Tomonaka basoso ya ntsele bazalaka mingi bakola mbangu tala nzoto minene. Mokomona ye azakaka na pene na kelike mwa. Tomonaka yango pe na bataba no? O tolobaka itaba bandundu. Komone mukusa zoka nise mwana mukie menzoka. Koko! C'est ça. Donc soso ya ntsele bandeko. Kati na yo komona mayele ezali mingi te metala nzoto mai. Lolenge moko pe yango tobengaka bana na biso ya awa bazali kokola noki maturité eza koya bango noki te. Soki to compare bango na bana na biso ya Afrique na lolenge biso moko to uta kuna to kolela to komona bandeko nanga différence ezali makasi na façon d'être na bango na biso oyo. Donc eloko oyo eleka entre biso na mundele yango wana. Bongo bandeko na ngai malgré bandeko toye na biso kaka na lisolo mais lokola toza bana na nzambe topesaka na biso kaka toujours pe exemple kaka ya Bible. Soki bandeko na ngai totali bandeko Bible oyo kaka bandeko bazali koloba na biso awa na Genèse. Boskize nga bandeko na lati lineti te yangwana na kotanga penza te me na koleka na kamwa likolo. Balobi na biso awa la terre était informe et vide. Mais bien aimé, na Genèse chapitre 1 na verset 2 balobi na biso bandeko la terre était mabele oyo ngai na yo tozalaki ezalaki vide bandeko. Terre ezalaki na eloko moko te nini te. Bongo na soki tozongi bazoloba na biso au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Bandeko nzambe mutu asalaki nini akreaki yango. Bongo na de yangwana balobi na biso la terre devint ekomaki bandeko. Vous comprenez, ekomaki ndenge balobi na biso la terre était ezalaki informe et vide. Or que ezalaki na biso bandeko était mezalaki devint informe et vide parce que ezalaki na eloko te mekomaki nzamba komisaki yango na lolenge wana. Bongo bandeko na ngai na place oyo bandeko ezalaki bongo na eloko moko te ezalaki bongo nzambe mutu akreaki yango akomisi yango forme moko oyo ezali vide. Bongo bandeko ngai na bino tokomitu na lolenge nini mukili oyo ekoma pe na ba montagne na makambo ebele parce que Bible awa balobelelaki biso biloko wana te. Bandeko mukili ezalaki kaka ndenge tolobaka
la terre ezalaka nini rond na ndenge totanga na classe. Bandeko bongo ba montagne wana ekotaka lolenge nini. Bomoni tangu Nzambe amonaki ke ange wana oyo azalaki ko déranger abandaki kokoma na makanisi ya mbindo yangwana Nzambe asepelaki na ye lisusu tazala pembeni na ye ange wana ye wana nde muta komela biso monguna awa na kati na mokili oyo basilaki kosala nini. Bible elobi na biso basilaki kosala nini kobwaka ye awa na se. Bandeko na tango doki babwakaki ye awa na se bandeko force wana bandeko yangwane memela biso na mokili ba montagne ba makambu ebele ebele. Bongo bandeko na ngai ndenge ba montagne wana ekomaki pa yangwana ekabolaki pe bandeko ba richesse wana nyonso. Alors côté Afrique esilaki ko bénéficier bandeko. Biso tozwa ba richesse oyo etangama ya ba richesse esilaki kokutamela na bakote na biso par rapport ya bakote na bango. Wana bato balingaka ba histoire mingi, bato balingaka ba géographie mingi, bato bakoki koyeba na balolenge wana bandeko. Bongo biso lokola tokutamaka na richesse ya makasi na précipitation wana esalaki ke ba mabulu wana eya, ba montagne otomonaka eya, parce que mokili ezalaki rond. Alors ba montagne wana l'air esalamaki bandeko, biso ba richesse ekotaki mingi na ngambo na biso. Bongo mwana ya bozwi bandeko azalaka na bulembu nyonso ndenge tolobaki soso ya tele bandeko matirite na ye eyaka noki te ewumelaka po eya. Bongo bandeko na ngai na bozwi oyo Nzambe asilaki ekokende bele na kote ya mutu mwindo epesaki ye bulembu ya koyeba na uti wapi nazali wapi pe nazokende wapi bandeko na ngai. Bomoni départ ya malheur na biso bandeko yango wana ezali Nzambe te. Kutu Nzamba lingaki biso minga pesa biso opportunité nyonso. Biso moko bandeko toyebaki ko saisir opportunité wana te. Bandeko na ngai Nzamba pesaki biso nyonso. Alors tellement tozalaki na richesse nyonso bandeko ndenge na ute koloba toyebaki te touti wapi tozali wapi pe tozokende wapi. En tout cas ndenge touta koloba pongi ya ba bébé, pongi vraiment ya ba bébé. Mutu soka kangaki elamba na ye na tolo azoyeba teke na koki pe ko betango na forme boye elongwa na tolo melata nzoto mobimba. Bomoni me mundele na kote na ye lokola zanga ki bandeko. Bandeko boyebi mindele o bazala tina banzala moko makasi bakufa tina banzala. Ba malili oyo bandeko na ngai lelo oyo biso tozolata ba tricot. Malili ezozala makasi bandeko mikolo oyo tokomika na ba tricot bandeko. Me mindele à l'époque bayeba ki ngutu te mayele wana ya kosala ba tricot ezate bakufa pe bele. Lelo oyo komona tozo finika ba dive bango po à l'époque ba dive zalaka te malgré bazalaki pe na mayele na lolenge na bango oyo Nzamba bandeki kopesa bango me bandeko babandeki pe kokufa bele selo ba climat na bango na ba situation bazalaki ko vivre. Ba chauffage o bandeko bazui ba recherche bazo sala na ba chauffage à l'époque bazalaka peka na ba koni ndenge biso to chauffaka na Afrique. Biso ezalaka komona pokwa penga ba koni pe ba che yango pe ba papa baza pe ko yoti la surtout na belanga to bandai komona ba système ango. Lolenge ba mindele bazalaka à l'époque bako tchacha pe ba koni bazali ko yotelaka pona nini malili eza makasi po sala bango babete. Bandeko bauti la souffrance ya makasi. Alors souffrance wana bandeko mwana ya mobola yangwane pusaki biso na tolobaka na anglais ko push
epousse ye bandeko asala ba recherche koleka akende musika ayeba bandeko awuti wapi azali wapi pe akokende wapi po akoma na détermination na kati ya bomoi na ye. Na tango wana bandeko ngana bino toza na kati ya bozui bana ya ba riche baza na kati ya bozui. Alors monguna na biso o babengi mundele azosala ba recherche na ye pona s'en sortir na souffrance wana oyo azalaki na yango. Yango esilaki kotinda ye akende musika asala babiloko akoma kosala sikoyo a vivre ndenge sikoyo akoma ko vivre grâce ya souffrance na ye. Ti mundele bandeko asali miroir bino boyebaki nano eloko babengi miroir te. Afrique du Sud bandeko etekama na nini? Ebele ya bambula oyo mutu mwindo asufri na kati ya mboka na ye moko bandeko na ngai. Likolo kaka ya miroir. Pona nini? Mundela botamaki na mayele wana te. Souffrance ezotinda ya lukazo sala ba recherche. Mutu tango bamilakisi ya momoni ke ngai fungula munoko ye wana obeta basalili subo ye wana ateki ne pe mboka ka boy. O batu ba souffrir makasi. O ba Mandela ba souffrir makasi na ba prison. A partir ka ya je ya mukie. Ti lelo oyo d'une manière ou d'une autre ba continuer à souffrir. Bozomona pona nini bulembu ya moto moyindo. Bandeko si na 21e siècle tozo continuer ka souffrir, tozo continuer ka kolala pongi ya ba bébé. Bandeko to lamuka to comprendre je lolenge zo kende la bandeko to comprendre je ko sala biso malamu mingi. Bandeko na ngai tozo continuer toujours na sujet na biso ndenge to utaki koloba. Tozali kolobelela toujours pona moto moyindo. Alors tomona ki mundele asali ba recherche na ye bandeko na lolenge na ye po alongwa na mama ya pasi oyo azalaki na yango ti toyebi ba histoire biso nyonso ba ye ko découvrir. Ba biso oyo bandeko ba découvrir biso soi-disant babimaki neti batu malamu biso pe tosepelaki na bango toyambi bango neti batu ndenge kaka tozalelaka. Or ke bandeko bazalaki nde ba lion. Bandeko bomoni lion soka azo seka okoyeba te lion oyo azo seka to aza na kanda ubi aza na kanda donc babimaki ba lion bandeko oyo peza Bible lobi nyonso engengaka eza or te. Ndenge parole de Dieu lobi Satan se déguise en ange de lumière. Or ke balaki ba Satan pembeni ya batu moyindo. Mais lek balakisaki biso minu biso to komprenaka bango te to yambi kaka bango. Bolongola bakombo na bino bozwa oyo ya biso pe kaka bakoko na biso bazo ndimango. Ndeko yoso mona kombo ya mutu balongola ata buzo bango ezalaka bandeko nanga. Ya lolenge ya sorti wana biso pe kaka to ndima to longola ka bakombo na bango ya biso to koma kozwaka ba oya bango bandeko petit à petit neti ba pese nani oyo bandeko baliaka ye bazo lia ye azo yeba ke ngai bazo lia ngai na pese na butu non ako sutuka ka boy na tongo amoni douleur place opesa lia kinga pona nini pese minu na etanga zo lia mbala moko etindaka na mopepe moye mutu a sentir ke baolia ye ezate do lolenge mundela sala a maltraité biso bino nyonso boyebi ba histoire à l'époque ya bango ba yaka pa ina biso tango ba bimisi ba mansaka na bango bandeko bandeko to sale fort bandeko oyebi na tala na bongo bandeko tomonaki lolenge nyonso tu oyo ekendelaki biso nyonso bandeko tomonaki yango bandeko bazolia bazofula
mutu moko abandaki comprendre te malheur wana. Mais tango bayaki comprendre qu'est-ce que mondele. Mutu mwinda lobi pardon na lamuka na pongi. Malamu na lamuka na pongi. Mutu mwindu ayaki kozwa décision akamata oyo tobengi bongo indépendance. Azwa indépendance na ye batika ye na kue na ye mundele pe akende na kue na ye. O ba yebite deja batu wana ba mesana ki bandeko. Na ko dirige bino. Ba mesana ki bandeko na ngai. Na ko kamata nyonso tu ya bino. Bongo bango ba kende kaka lolenge wana. Bango batu si ba mesana ki. Bandeko mundele alobaki. Na ko kende na lolenge wana te. Na boye. Bomoni bandeko mundele akei. Orke ayeli bino siko na sima mokongo. Alingaki ko ya lisusu boye te en face. Alobi na ko ya siko na sima mokongo. Oyo nguta zo yela yo en face. Ezali bien bandeko. Po yo yeba ki wana zali monguna na ngai. Oyeba kozwa ba disposition. Na monguna na yo. Mais oyo zo ya na sima ya mokongo bandeko. Bango wana nde bazalaka ba danger. Yo to benga ba danger public. Donc ba très dangereux. Po yo za na misu te na sima na yo. Po mone loko ezo leka na sima na yo. C'est ça le problème. Yango yo lelo yo Afrique ezali ko vivre ba sorti ya ba malheur nyonso tu pona nini mundele ayela ye na sima ya mokongo. Alinga lisuko zala liboso te. En fait biso tolobaka tozwa ka indépendance. Mais yeba ke mutu moyindo ti lelo nanu azwa indépendance te. Raison pour laquelle ba message oyo papa na biso, prophète na biso Simon Kimbangu to yebi akufela. Yango na ba message amona ki dana musika a comprendre ki bato baza batu mabe pembeni na biso. Avec bango to sala eloko moko te. Avec bango bandeko to ko progresser te. Yango wana mission na ya bande ki ko lamusa moto moyindo. Alors mindele balobi non. Soki to tiki kaka moto ya continuer ko vivre biso to kokoka makambu na biso oyo to kangisaki na kwasa te to kokoka yango te ko sala na batu oyo foto longola tata oyo il faut alongwa. Raison pour laquelle baboma papa Simon pona ngai na bino to zala bien bemba ndeko na ngai lelo oyo yango to somona ba prophétie na ye oya pesa biso bandeko. Ezali kokokisama bandeko na ngai. Alors to lamuka na bulembu wana bandeko na ngai. To lamuka ekozala malamu mingi pona ngai na bino. Bandeko botika koloba ke Nzambe asala injustice. Na bandeko balobaka ke Nzambe asala injustice apambola bamindele mutu mwinda pambola etete bandeko. Nzamba pambola yo ngutu koleka mundele. Apambola yo po apesa nyonso tu. Ya koleka bamindele apesa ngo epai na yo ndeko. Tambola teti oti bandeko. Nzamba alingaka yo makasi. Bongo bandeko loboko yo kaka soko kati yango bandeko. Musuni eke monana na kati. Memi couleur na mundele. Pe makila oye ko bima na kati ya nzoto na yo bandeko. Même couleur na mundele. Nzambe a différence ba couleur ya ba pomme sous ba jaune. Ndenge ba benga ka biso ba noir en fait to ba noir te bandeko. Biso no to bi couleur noir. Bango ndeko to benga ka bango ba mindele. Ba mindele couleur ya pembe. Bongo couleur ya pembe zalela ka lolenge wana. Bozo mona. Bino bato bomi pe ba noir. En fait, tu as ba noir te. Bango pe soki tolobi mindele. En fait, pe baza pe ba mindele te. Po pembe zali la rappel lengo bango bazate. Ba po jaune pe bazali. Donc nyonso wana ezalaki pona Nzambe alakisa bokasi na ye. Bandeko Nzambe alakisa bokasi na ye. Soki bokei na Egypte bandeko o balinga ko sala mingi ba recherche. Soki bokei na Egypte bota lekeko ya Pharaon.
bakata yango zolo. Bandeko nanga bomoni bikeko wana ezalaka symbolique. Ezalo kauka na yo okoma soki ndenge nini. A partir ya basuki na yo, bakoyeba o azalaki mundele to azalaki mutu mwindu. A partir ya basuki no bandeko, okoyeba no zalaki kote bato tobenga bamvunzi kuna. Ubi ozalaki nani. Bandeko na ngai, zolo kako yo zolo bomonaka, elakisaka. Ozalaki kota mutu mwindu to ozalaki kota mundele na zolo oyekeko ya Farao boke en Egypte kuna. Na bato balinga kosala ki tourisme mingi bandeko bakomona ngo ekeko wana bakata zolo na yango. Po na nini bakata zolo nango? Po balinga kite botala Farao puissance wa azalaki nango ndenga nionga batu bandeko. Ndenga niongela batu. Farao wana azalaka mutu mwindu alaka mundele te bandeko. Yangwano moni bakata ye zolo pona batu baye bateka zalaka mutu mwindu po asala kombo na ye na lolenge na ye ndenge toyebeli ye na kati ya Bible. Il a fallu batika zolo bamona keseke mutu moyindo bozo mona bandeko bose décourageaka te na kubenga mutu moyindo. Ngai ndeko na bino ndenge na zabona alaka très fier ya kozala moto moyindo. Na yebi qui je suis. Bozalaka fier makasi. Nzambe a benisa bino mingi. Kita biso kaka bandeko to lamuka na pongio ya ba bébé. Na zolo bato lalaka ba pongio ba mikolo te me ya ba bébé. Bandeko biso ba mikolo to ke lala pongi ya ba bébé to lamuka bandeko. Ekozala malamu mingi. Donc yango wana bandeko oyo tozolobelela bino. Et puis soki to lingi bandeko na ngai to bunga ka banzela te bandeko. Totala exemple bandeko na ngai ya ba noir américain. Soki lelo oyo babunga nzela eza foti na bango te. Ezalaki foti ya baparents na bango à l'époque. Eza foti bandeko ya baparents na bango. Babandaka koyeba te oyebi biso tango tozokola ebandako zala chaque pokwa te mona na semaine bokoki kovanda bino nyonso papa zobetela bino masese. Biso to uta na mboka boye toyaka Kinshasa koluka boye mama nanga kombone elaka intel. Papa nanga kombo ne elaki intel, bakoko nanga kombo na donc babiloko moka bongo, omona koko betela bino lisese moko boka lobi ok. Nani oya comprendre lisese obia yebisanga tina o elingi koloba. Omona to tatone na suko komona ya zui conclusion. Alobi lisese o elingi koloba boye. Donc na vie foko salela boye, foko zongisa boye, foko beta boye. Nyonso wana pona nini azolinga bana na ye babunga nzela te. Bayeba banani oyo bazali. Mais bakoko ya bakoko na biso à l'époque na États-Unis babiloko oyo bango babandaki ko perdre yango wana. Babandaki kokoka ko ivandisa bango te bayebisaka bango yango yo ba conséquence komela bango lelo bayebaka lisusu bapai oyo bawuta te. Bayebaka ngo lisusu te. Po baparents na bango mutu bazalaka na berere wana. O baparents na bakoki koyeba ke ngai na uta Angola, ngai na uta Congo Kinshasa, ngai na uta mba mususu kote ya Senegal babiloko moko ya ndenge wana. Soki babandaka ko garder ba histoire na bango. Alors bandeko na ngai epesa biso ngai na bino pe leçon. Bana ya babana na biso ya babana na biso soki toko continuer na baliro tokendaka bango pe un jour bakokoma lolenge wana neti ba noir américain. Bako bando yeba te ba uta wapi. Raison pour laquelle bandeko tozomona ngo kaka na balangi. Bana na biso po baloba balangi na biso bazozala na ba difficulté moko osakana te soki yo accompagner bango te. Bakende bango moko na aéroport na biso kuna. Bako considérer bango neti ba étranger po balangi na biso bazoye bango te. C'est pas bien. C'est pas bien bandeko.
Oh, bana na biso fo bayeba balangi na biso totala ba ekolo mosusu tozozala na bango omona mwana botami awa mayebi la ekolo langi ekolo na bango et puis alobaka ngo mais ya babiso baozala toujours na difficulté yango wana babiloko oyo esengeli to éviter tozwa ba leçon bana na biso de génération à génération ya la lelo tozali sute bango pe bazali susu te bayebaka racine na bango ezali très important. Bongo bandeko nanga na sotaki point moko natala reportage moko natalaka na nini na Sénégal. Oyebi reportage wana na sepelaka nango makasi babongisa penza place ya bien ndenge batu babandaka kozwa besclave bamindele ba place oyo babandaka kotia bango babongisa yango bandeko baza ko expliquer bomoni besclave mingi oyo babandaka kouta tolo bangola babandaka kozalela mingi kotoyo besclave mingi babandaka kouta ba Congo mingi babandaka kozalela abo esclave mingi babandaka kouta kote boy mingi babandaka kozalela kote boy. Alors na bamboka na bango kuna bazwaka besclave peme ya koleka penza makasi makasi ndenge basokolaka bakote na biso kuna bandeko kuna nde pai babandaka kokende kozwila bato yango babandaka komema bango kuna babongisela bango ba place oyo babandaka kozala ko maltraiter bango après ba place wana nde babandaka kozwa ba bateau na bango. Alors l'air bakozwaka ba bateau na bango ale baza komema bango partout tina Europe awa bandeko besclave bazalaki bandamu busu bamema bango tina likolo kuna ndenge tozoloba kuna na Amerique bamema bakoko na biso ti bamema bango kuna me biso tozana ba trace wana po avant bazwa bango bamema bango kuna na Sénégal place wana na monaka wana babongisa yango bien batu siko bakoma kokende ko visiter yango biso tozana ba place wana tozana ba trace wana te po avant bamema bango kuna ezalaki pe na place oyo bango babanda okangisa bango avant bakenda bango kuna place wana ezalaki me biso nyonso wana eloko te tolekisaka ko kaka lolenge wana bandeko tolamuka na bapongi oyo tozali kozala nango tolamuka bandeko ezali malamu te na biso bana na Nzambe ezali pasi ezali pe mawa mingi ezali mabe makasi moto moyindo poso kitoko Nzamba pambola yo bandeko apesa yo nyonso esengeli ozala na yango seulement lamuka na yo kaka na pongi oyo ozali komema esengeli na yo sala nini olamuka. Bongo bandeko na ngai toujours tozali ko continuer na kati ya lisolo na biso bongo tozotala kaka cantique de cantique eloko oyo ezoloba na biso. Cantique de cantique ezalaki na mwana mwasi moko abandaka kolanda fiancé na ye abandaka koloba surtout je suis noire fille de Jérusalem mais je suis belle. Oh, je suis belle. Phrase na ye, je suis noire, fille de Jérusalem. Donc, mwana mwasi wana bandeko, azalaki mutu ya mboka mususu te, azalaki mutu ya Jérusalem. Mais alobi, je suis noire. Po mona mutu moyindo auta wapi. Bapa yo misu bino bokanisaka kaka bamindele batu moyindo bandeko bazalaki yango. Mutu moyindo asalami lelo te ndeko na ngai. Totala à l'époque na Bible batu moyindo bazali ba farao bazali tina na Jérusalem batu moyindo bazalaki. Bozo mona pa mutu moyindo auta bino bomona ka mutu moyindo eloko pamba mutu moyindo Nzamba linga yete te. Bandeko tina Bible bata moyindo bayalaki. Alobi mais je suis belle. Nyeso na pona kolakisa bino mutu moyindo. Mais azalaki mutu ya Jérusalem. O lelo oyo Israël. Bino bomona kaka Israël bata moyindo bazalaki. Bandeko na ngai
tozala fier na lolenge tozali. Nzambe apesa yo nyonso. Nzambe apesa yo opportunité nyonso. Bandeko kita yo nde olongwa kaka. Olongwa na pongi wana oyo yo ozalaka na yango. Tolongwa bandeko. Tozonga bandeko, tozonga. Lolenge tozalaka. Ba magie bandeko, o babengi magie. Ezalaka biloko na biso te. Tozali ko encourager yango te po ezali toujours mabe, po ezali kaka diabolique. Me bakoko ya bakoko na biso bandeko, bayeba eka kindoki. Malgré kindoki wana eza mabe, ezali besprit mabe bandeko. Me tozoloba yango bayeba kika kindoki. Me mundele lera ye bandeko. Mundele aza nango ya makasi koleka kindoki. Bosala ka berere te. Mundele mutakotisa magie na bamboka na biso. Mundele oya kotisa magie na bamboka na biso. Po kindoki, omoni kindoki. Mutu alingi asala yo mabe. Oya zokoka yote. Akokokota à travers bana. Po ayebi a parti soki na baby selie mwana na ye moko azana bunzambe te mwana moko a baby ngana ko bando kota porte nanga à travers mwana wana. O biso ba Kongo balobaka mutu kaka koti yo soki. Me magie bandeko mutu akotaka yango na propre mutu na ye na conscience na ye moko azwi décision na kota na likambo yo. Bozo mona magie ndenge zalaka. Bandeko tokeba. Tokeba. Ba magie o tozo kota bandeko. Ba grand leader nango. Baza batu mwindu te. Mindele mutu bazo diriger yango ti. Yango na bayaki ko dominer nango Afrique. Bazui batu na biso bakotisi bango pe na ba science occulte wana. Yango bozo mona bandeko makambo zo marché kaka te. Bandeko makambo zo marché kaka te na bamboka na biso. Pona l'herbe pumboka wana boko kende na ba moma wana. Bango batu baza ba chef na bino. Bandeko boza kaka na droit bolo baka oui, oui, yes, yes. Po boza na droit te ya koloba no devant bango. Po bango nde baza ba chef na bino. Ato lobi no bandeko na ngonga na moma wana. Akozwa yo te. Bakozwa yo te. Yango yo problème o tozoza nango na moya lelo. Ata na moyi boyi. Yo lobi no. Bandeko bongo wana le bokutana. Yo okoka. Pembeni na ye po ye mutazango tu chef na yo. Donc tokima bandeko. Tokima babiloko wana. Nalanda reportage mususu na kati ya Bible. Na kati ya Bible était plutôt na ba reportage. Mundele moko azoloba penza to poisonaka Afrique mingi a partir ya ba vaccin. Ba vaccin. Soit disait to opesa bana. Soit disait to opesa ba mama zemi or kezo salaka biloko moko ya mabe. Lelo pe tozomona ngo bandeko. Maladi ebeti mingi wapi? Maladi ebeti mingi awa. Maladi ebeti mingi awa. Me ba vaccin wana bazo linga baya kumekela ngo wapi? Baya kumekela ngo kuna na bamboka na biso. Na bamboka na biso maladi wana ebeti yango. Bozo mona babiloko yango bino moko. Pona bomona kindoki ya mundele lolenge nini oyo ezali. Mabeya na ye lolenge nini oyo ezali. Tolamuka na pongi bandeko. Totika babiloko tosala keza malamu te. Memi na ba immigration na biso bandeko. Tango tokitaka. Tala yo mutu mwindu ndenge bakofungolela yo misu. Tala ndenge bakofungula misu bandeko. Me mundele azali koleka na ye avec facilité. Me yo mutu mwindu te. Eske zalaka. Bamsu na mboka na yo moko oza maltraité qu'étranger. Eske zalaka bandeko. Me biso na bamboka oto ya. Biso ngutu batu betranger mutu toza maltraité. Ke ba mindele. Ke bana ya mboka. Mendenge nini te ba mikonzi na biso pe bazomona babiloko wana. Bakokolo ba non. Biso pe to changer po bango pe bayaka awa. Bayebi makambo esalamaka awa. Misusu pe ba viva awa bandeko nanga tolamuka. Surtout ba magie na bango bandeko. Bokibima na babiloko wana. Bobima. Botala soki totali na kati ya Bible. Bokomona. Tango ba mboke bandaye kozala malamu te. Ba bandaye kokimela pa basali ya Nzambe.
basali ya nzambe fo baloba un mot po mboka e marché. Mais lelo o bandeko basali ya nzambe bazalaka su considéré te. Pona nini? Babwaka considération na bango bango moko. Baperda place na bango na kati ya société, na kati ya gouvernement, na kati ya mboka. Musala ya nzamba perdre valeur na ye moko. Bandeko to lamuka na pongi. Yango to moni papa na biso alobaka yango bomoni. Bazokanga mutu mwindu na makasi. Po akende kosala esclavagisme, akende kozala esclave. Me kozala na ngonga moko boye. Mutu moyindo akokende ye moko bakokange na makasi te. Akokende ye moko po bazwaye. Azala esclave. Bandeko mingi basosola makambo wana te. Basosola yango te bandeko yango tozomona tina ba réseaux sociaux. Batu bazo comprendre loko nini te oyo balobi mo esclave. Bandeko batu bazo comprendre yango te. Nalanda ndeko na biso moko aloba yango. Bandeko na février oya kozala libanda oya kozunga te. Bandeko wana bakokoma besclave. Bakokoma besclave bandeko. Ezana bandeko misusu pe batelemi ba contredire ba langage wana. Balobi non. Biso yeyo tozo vivre toza besclave te boye. Ah bandeko. Bongo prophétie ya papa Simon. Kimbango bocha yango wapi? Prophétie wana bino bocha yango wapi? Prophétie wana sesila kokokisama. Ndeko oyo nguta uti ko bakisa awa to bima. Me prophétie wana bandeko sesila kokokisama. Système oyo biso to vivaka awa biso bato to bima bamboka toza na libanda. Soki tozo kanga maka kozana na libanda pona mundela longa nzala. Ndeko biso na bamboka na biso memi komela ti oyo mutu fa prier. Ko lukata lipa ya pamba mutu fa prier. Me mundele awa a priaka te mazana lipa na ye. Ezana bamboka msusu chaque semaine akosala mulongo ne na poste azwi quelque chose na ye. Ezana bamboka msusu chaque fin du mois okenda sali mulongo azwi quelque chose na ye. Me biso kuna ezalaka te. Ezalaka te. Ba misala msusu bandeko. Boko tanga boye bino nyonso. Bandeko botangi bino nyonso. Yo kende kako luka place oyo sale le stage. O na anglais to bengaka work experience. Kendo luka ngosoko kozwango. Me bana classe na bino nyonso tu. Oyo bino botanga na bango. Bango nyonso komona bazo sala deja stage. Bazo sala deja work experience. Me bino bozaka kana problème pona bozwango. Botala mundele ndenga zali ko différencier. Me biso na bamboka na biso étranger nde akozwango ne ndoki. Ke yo mwana mboka ya wana biloko esengeli to lamuka na pongi ya babebe poto zala oyo esengeli to zala bandeko eza biso moko. Ezali biso moko mo bandeko moto moyindo azo souffrir na kibuzoba na ye moko na pongi na ye moko oyo azolala. Soki alobi alamuka bandeko souffrance na ye ekosila. Soki alobi azwa décision na ye bandeko souffrance na ye ekosila. Bandeko bokende na ba dictionnaire ngana za wana pona kopesa bino explication te ya mo oyo babengi esclave. Bino moko bokende na ba dictionnaire ou bien bobeta ngo na Google. Biso nyo stokoma ka Google. Boko yeba tina oyo esclave. Boko yeba yango. Bandeko to vivaka deja na yango. To vivaka deja na yango banda kala sikoyo nde bakisa mili susu makasi. Beta langi koleka bango moko ndeko moko mbala mususu beta français soka zo beta français soko talie boye ondima te mutu mwindu na accent échangea. Mais abenga na fona zo luka musala balobi yaka ko passer interview. Mais l'air ba mona ka e bandeko batu wana ba décourager. Ye moko penza lire ke ba décourager mais ba fente ye kaka batuni interview boye to ko benga yo batikala ka ko benga ite bango buli na bango ba mona ka ke wana mundele.
bozomona mabe oyo mundele asalaka. La plupart ya misala bandeko oyo bazwa bénédiction na bango basalaka pe ba place ya bien bazali, mais bandeko baza mingi te. Je vous dis la vérité, baza mingi te. La plupart boyebi bisala na biso oyo tosalaka awa, boyebi yango. Mingi soki bomoni bana mboka na misala wana bazangaka na bango pete bazali. Bana mboka wana mingi o balingaka na bango ba classe te. Bazo sala kaka ba formation moko boye ya quelques mois, ya jour pe ya semaine. Bangwana to sala kana bango ba place wana o tozali. Ba o batanga na bango bandeko. Bangwana ka batu ba dirijaka biso. Boyebi ba jara misala to salaka. Esclave vango bino bozo linga kombo ngweza ya lolenge nini. Na miniti o kaka boye bandeko. Soko voyager na bamboka mususu lero ko ya. Batie yo. Bakangi yo nano ba memi yo quelque part. Quelque part ango pe bandeko ba memi yo. Bako sala yo test 2 fois. Ya une fois. Bazana no sirite. 2 fois ango pe bazo sala yo bandeko na mbongo na yo moko lisusu. Yo moko ko supporter yango. Oko futa na ba mandi. Bandeko na nga ndengo voyager ko na ko futa na ba mandi. O bamboka boye bokoki kokoma ngote. Soki boko doki mboka na mboka bandeko azozwaka ba mesure ba décision na lolenge na ye, alors yo mutu liberté na yo eza wapi? Yango na parole de Dieu ezoloba na biso, Jésus banda ekoloba bozo comprendre oyo nazoloba na bino te, bozo comprendre o parole de Dieu ezoloba na bino te parce que bo vérifier ka be écriture te. Bozo vérifier be écriture te bandeko. Oyo ezali musuni. Oyo ezali esprit. Ba misusu bakopesa raison biso to zonga pona nini? Biso to somba deja bandako na biso awa. O bana na biso ngutu babotama awa. O nga na ana musala na nga ya bien awa. O nga imba musu na ana kar na nga ya bien awa. O nga ina viva ka deja bien awa. Bandeko na ngai. Nga soki na pesi bino mbula na ngai. Na pesi bino mbula oyo ngai na ya poto. Na tan o na sali. Na koloba vina nga mobimba. Donc koleka la moitié. Yabo moi na nga koleka la moitié oyo ngai na lekisi awa na mboka. O nazali. Na mboka ya bapaya koleka la moitié. Donc na yebi koto koleka ngutu ke mboka na ngai. Bozomona. Pomboka nanga to sala l'air na bota maki. Ti avana koma mutu na comprendre. Na agini. Ti na 20 quelque na longwe. Ti sikoyo. Bandeko na vivre ngutu koleka. Ya bambula ke na mboka na ngai. Bozomona. Mais na kokamwa batu oyo bazali ko comprendre langage spiritualité. Bazo mema yango na langage ya mukili. Wana eza ba langage ya musuni bandeko. Ngana somba ndako na ngai awa, ngana salaka na ngai awa, ngana betaka na soki nzamba lingi ko sala likambo na ye. Nzamba lingi ko loba na bana na ye. Nzamba lingi ko zwa décision na ye, fa tenir compte. Ya yo muto bota bana na yo na mboka wana, yo muto kota crédit na yo na mboka wana, yo muto salaka vina yo na mboka wana. Vous trouvez ça normal bandeko? Biloko ezali spirituel, bana nzambe kaka mutu ba komprenaka yango. Biloko eza spirituel to tika kopesa yango na ba chien. Totala nani tango ya Noé. Nzambe ayokaka mawa. Tanga lobi na Noé kotisa mibale nzamba ayokaka mawa ke batu penza nga na keli, banyamo nga na keli, mukilio nga na keli, video yo pe mboko yo. Batu dasi basomba bandako na bango, batu pe bazana ba vi na bango awa, na bomango te, na tika kaka ba vivre. Nzamba rezona ki bongo, non. Décision le rekoya ki Noah comprenait ki voya nzambe. Batu bazo mona Noé neti alangwe masanga. Mais ngonga ya Noé le rekoka ki bandeko. Noé, donc, akotisa ki nyonso, bandeki kokotisa lolenge, nzambe alobaki na ye, Noah bandeki kokotisa nyonso, bandeko ngonga lere kokaki, Noé, bato etiolaki.
C'est comme ça. Ndenge moko na lelo. Bandeko, to sangisaka te oyo ya musuni na oyo eza spirituel. Ezalaka te babiloko oyo tozosala. Peuple surtout congolais. To lamuka na pongi. Na biso basali ya nzambe. Tozo comprendre kaka te oyo nzamba lingi pona biso. To lamuka na pongi. Nzambe soka lobi likamu na ye. Azwi décision na ye. Azwi. Memi ngai moko nazoloba. Nanu nazongi te naza nanu awati. Naza d'accord na kangami na esclavagisme bandeko. Bongo na Afrique kuna soki na lingi na teka ta nguba nanga na bimisi sani ya nguba nanga na liboso ndako nanga nani oloba nanga. Muto oloba nanga ou bien gouvernement eza liboso porte nanga te. Awa siko yo bimisa ngo totala yo kozo tekelo bimisa. Totala mibeko sir mibeko elandaka biso mibeko sir mibeko siko yo gute ye lisusu grave bandeko. Muto akosa bino te. Mibeko awa na mikili ya mipaya. Surtout na mboka ya mindelo tozolo babandeko. Tozo vivre lisusu na liberté te. Mibeko sir mibeko oyo ye makasi ko sakana te. Eza moma oyo biso nde to senga mawa na nzambe. Eza moma oyo biso to lelelela nzambe. Eza moma oyo te biso to salaka babuzoba, to lobaka babuzoba, to lobaka ba n'importe quoi. Moto moyindo okolamuka kana pongi pozala yo. Ozala penza oyo nzambe asalelaki yo. Ozala oyo nzamba lingeleli yo zala. Bandeko nzamba sala projet ya bonheur. Pona bana na ye. Aloba teke na sala projet ya bonheur pona ba mindele. Te. Nzamba lobi biso nyonso memi mindele memi batu mwindu. Oyo nyosa ndimi na komba Jésus Christ de Nazareth. Mais bien aimé, nzamba sala projet ya bonheur pona yo. Okola muka na pongi tika. Pona ozala oyo nzamba lingelaki yo ozala. Po oza oyo nzamba lingelaki yo ozala te. Eza foti na yo moko, eza foti ya nzambe te. Tala na lingi ko sote lisusu pwe moko. Ndeko na ngai. Papa na ngai na misu na ye moko. Esalamaki na misu ya papa na nga moko. Place oya kendaka kotelebela. Bakoma ko oblige bango kaka fu balataka ba masque. Balataka ba masque. Est-ce que bino boyebi ba masque biloko nini ezo sala na kati ya banzoto ya bato? Bandeko pona nini soki to lali. To lamuki kaka. Mbala moko to fungulaka ba fenêtre. Oh na anglais to bengi bongo ba window. N'est-ce pas pona hygiène? Mupepe oyo to pemaka. Mwesala nini? Ekota bandeko na ngai. Yango wana to salaka. Ndenge moko na banzoto na biso. Ezalaka lolenge wana. Ndeko na ngai zolo oyo. Ozo pema. Yango wana ozo dégage. Yango wana ozo sala nini? Ozo kotisa. Yango ozo dégage. Ozo sala nini? Ozo kotisa. Siko avec masque bandeko na nga. Ozo dégage malamu te. Ozo kotisa te. Eko sala nini? Papa nanga place wa telemelaka bandeko na ngai. Mutu babengelaki ye ambulance. Pep étouffement esali ye. Po ezo kota bien te. Ezo bima bien te. Étouffement esali ye. Palpitation esali ye. Mutu akweyi babengela ye ambulance. Ambulance ye mema mutu wana. Bozo mon. Donc c'est un peu ça. Pour vous dire que bandeko to lamuka na pongi. Na ba masque oyo. Bandeko bazo kokoma na kokanga na ba photo. Pona tchaka kaboyeba mona ya lati masque communauté loko ya lokumu bandeko ba mikolo ko yebele boko mona boko bela ka ba maladi ya kati ya ba pumo ya ba foie ya ba nini pona ba masque wana bandeko tokeba to lamuka bandeko to tika ba futilité bandeko to tika ba futilité to yeba ke mo wana ya esclave se bandaki ko salama. Et puis sikoyo ba yisi yango nde makasi lisusu ezape ko continuer ko salama. To comprendre ba message o ezali bongo prophétique. To tika ko kozwa o ezali bongo ya esprit to sangisa yango na oyo ya musuni bandeko. To tika moto moyindo lamuka na pongi. Lamuka na pongi oyo ozali ko lala ezali très important na kati ya bomoi na yo. Nzambe
asala yo mobola te, nzambe asala yo riche kita yo kaka olamuka na pongi ya babebe. Bandeko na nga ntuka message ya kitoko, nga na bengi yango message ya kitoko bandeko, o na yeli bino na pokwa ya lelo yango oyo. Selma bandeko, moto moyindo lamuka na pongi na yo, o comprendre ndenge mokili ezali kokendela, o comprendre ozalaki wapi, okomi wapi, pe ozali kokende wapi, o comprendre pe lisusu nini oyo yo olingi. Ekozala malamu mingi pona ngai na bino to bima na boumbu oyo tozali na yango sikoyo. En tout cas na lingaka bino mingi me bien aimé, na lingi bino mingi. En tout cas ezalaki bongo ngai servante na bino Ana. Nzambe aleka na kobatela biso nyonso. Soki ndenge na lobaka kaka Jésus Christ azongi te, bandeko na ngai tokokutana na bino mbala ya sima. Tika te nzambe oyo asala likolo na se aleka na kobatela bino, tokutani bongo mbala ya sima. Bye bye. Bye. Que Dieu vous bénisse.